artiste mo boza na caché ya mutute voilà akopiaka idéologie ya mutute voilà aye na mo loko moko boye pesa ki pété pesa li pesa na théâtre sous bien moi bien na bagage fort bon on dit bo pénaliser aza sous na makambo na te bo remplacer nani tom to bo lomba ça pas barré yo si on point voilà parce que bobo mo mutuloko Charlie bobo mo roi mutuloko la Mabidi voilà pour vous remplacer bango na banani donc il passe les limites de trop qui bat ba communauté mamabe mais si na point peut-être ya ça l'artiste na bino moko pena asa la bino pe ba bien problème ni ngo ba so la raté so za pe faire souffrir moninga robeta te lo lokolo si na zo encourager te robeta pe lo loboko mais encourager te mais tant il doit comme la calcul yo beta moninga mbaso ne sika ta msusu na nzota biso mibali bomi muninga donc exact na kena wana za bablo mo babeta ya ba 3 jours est-ce que non de ya samba lobi que non bela baptiste ba za na kongwana mingi ba bo jouer c'est vrai ou faux mais yo yebite que artiste belé bazana ki sasa na ba bo jouer ils ont senga ka que non bo bimisa samba mutema mabe to alobi mabe so mo comme ta yo répondre samba c'est re bo jouer o choquer pe bat o wana poto c'est 100%. Tous attendent à 10% de baïbo jouer. Yeah. Bonjour, bonsoir à la Nia Rose Nous TV, Miss Girl TV. Merci na abonné na biso surtout. Merci pour la confiance au Pesa Gabiso. Merci pour la partage na bino. Merci pour la j'aime na bino pour beaucoup ça. Et ça la biso bien pour beaucoup c'est pela na mamuto ça la peso kende bien banaliser onde ya on est mingi balobi bato ako c'est pela na fort comme on a prophète n'interprète na yeba ko kende na makambo go wapi l'esprit des prophètes est toujours là pembe na pembe. Merci beaucoup à maman di mama Maria Fina béton maman sociale pas di mama banebele. Merci maman pour la confiance et okumbela idéologie. Merci beaucoup à mon vieux Honoré Mwanza Passeport Rouge. Nzeta Moïse, via Petit Naye, vidéo Betty Nzeta, Nebida, que non a cité. On a Katis de Balo et Télémaki, Miss Gala, Tunangaya, Yaboyo, Katis Nana, Katsate. Mon vieux Honoré Mwanza Robert, Tapen Nzeta, Nanga Mounopoko, Katis, Apovia, Zalaka, Yabatone, surtout, mais Mingi, via Petit Naye. Voilà. Yangan Nego. Boni. Ouais, très bien. Et ça, il a fait plaisir. Voilà. Oui, ma molobi pour la vie, la biso Honoré Mwanza, passeport rouge. Déjà, peut-être, c'était. Donc, quand ici, souvent, on a la scova, il s'en a ces Égyptiens que vous voyez. Vous ne les verrez jamais. Donc, ma pire, quand on a moni la champion. Normalement, on a sous-souté. Si on va le bine bongo, ça, il y a comme la silence qui est dans mon cana. Donc, Honoré Mwanza, passeport rouge. Merci, Kouloutou. Et ça la bien envoyé que aux sont Arabie Soir Nyonso. Donc souviens-toi aussi de moi. Voilà. La temika le roi Bakou qui n'a posté le baka bon. Maman Maria, maman dit maman. Maria fina béton na béton. Maria fina béton na béton. Juliana Magiga Gigiston en direct à Belgique. Belgique le sur les Belgique pour Juliana Magiga Gigiston à Salarawana la donna. Peso mbote siko zali na peso mbote pa ya Miclair dona Miclair kuzitu quoi kuzituka na biso dona Miclair na couleur ya maraka na sosa bezo mona nga ba dimanche samedi ba week-end eskamo bogo kanganga facilement ezaka na couleur ya maraka na pa dona Miclair DJ Joel na vanda wana na zomela nga mo wika nga na zoza mo pepe ndenge kaka cross mbi avanga sepelaka yango moni esenga ka fusala bongo po oumela pe po mindele ba oumela na kokufa po ani po ba reta fin semaine voilà ba respectera week-end po esala rendet moi bien boss kamba lobo pesi mbote siko zali na pesi mbote bongo pa ya DJ Billy célèbre mikolo na oboka est trop DJ Billy célèbre pour ça na mama bien voilà na staff na biso na Roarga na junior na boss Modogo Visor boss Modogo Visor DJ Ker 12 nenga to sololaki ngingi tenu de Paris merci na promesse wana nazo zela kaka ba pareil ana ngo prometaki nga esala biso bien ngingi tenu de Paris pe na maître 113 ngomba gogo ta tout Luanda
Pour Salvador Maya, déjà, donc, il a le déjà trop banné. Ben Willy, le Gabonais, le seul fantôme qui sourit. Qui ça, Balobi, le sous-souni, de Christiban, ou Panzan Teketo, les gars. Affaire Ambasso. Nani les sous. Affaire Ambasso, tu vas dire, boy. Les a passé, il y a passé Marambo, il y a bâtissé, au sala. Et ça, il passe, il y a comme on a un biso. Mutamesana ko sepelisa biso aya na idéologie na ye na nenga art artiste na biso Mabidi Mabidi aza na artiste artiste a joué mo ba ki Congo wana ba nini na biso ya za terrible fort na lela idéologie na wana fort ya bimaye moko na style wana munu ngeza baka non a terrible abakele mbasu na minitio ndeko souffrir ana Mbasso na ba système ndenga sima ba système na biso mibali babwakele Mbasso qui ça c'est en tout cas vraiment peuple nini nzambe na ngelo bata ve na biso boketu premier peuple nini nzambe na ngai mabini non, des crises consécratées, ça fait vraiment. Sauf que comme on est artiste, Hermon Boué, sur la souple est trop glissé. Voilà. Donc, artiste de la biso, ma. On a pas eu beau ça. Oui, tout le monde m'a pas si, mais il faut que ça comme. Donc, artiste tout courant là qui n'aura bon. Voilà. Artiste vraiment, ils ont ça la passe. L'homme de Kikongo. L'homme de Kikongo. Voilà. Vraiment. Non, on a profité de son artiste seigneur sur la Yissasa. Si on pena pour na bino pena, hein? Artiste mon voisin a caché à Moutouté. Voilà. A copié à idéologie à Moutouté. Voilà. Aïe na moi loko moro bobo pesa ripété. Pesa li pesa qu'on a théâtre sous moi bien na bagage. C'est fort. Bon on est beau pénaliser aza sous na makamwana te beau remplacer nani. Ya onde likamunda mai. Parce que moi il y a des fois ça me fait et ça la passe, hein? Net na biso karaté artiste na biso pa autorozo nini mbaswa et si les kutu kala et si le kuno to si la calamité Charlie Videloin ndenge pena oyo Videloin azara na théâtre ya Yissasa oyo Videloin azara na théâtre ya Yissasa bo bois que le roi Mbasso ça dit objectif tom to bois que le Mbasso ça pas barré yo si vous comprenez parce que bobo mo mutuloko Charlie bobo mo le roi mutuloko la Mabidi voilà pour remplacer bango na banani pona nini kisasa bokomi na kimutema mabe ya niveau oyo sikoyo yebisanga Pablo mususu o tozaka na besoin na ngope pa ya ve na biso chaka Congo so ve na biso chaka Congo yemo pe sosu kao na mito ve sosu yemo na mawa fort ve na hôpital na bi muto sibir net ba douleur wana makasi pour assistance artiste et Rosa Chabani Jérémy Chabani pour bazara na ye non c'est sûr que Jérémy Chabani azana ye wana na mwasi na ye Aminata les sosu na mito ma plein parce que ba artiste ngani aya na epic théâtre on déjà na mwasi na ye danger ya ba uti na momine musika mais surtout ebite ya muticha bwa kina mutu Mbasso na ebite Mbasso ngo utika na théâtre to parce que kota la Mabidi ninga sakana ya sa microbe yo no maîtriser kombo yo sakana ye ya na lingaka fort le na minute biso so to aya na créativité mona théâtre biso no so to lingaka na ye mais ya kolobaka no ya sa microbe donc microbe yo bena sa sinini na ba microbe papa okutena polémique à théâtre okutena ngote ya parce que ye omone pena que non boulot ici ye pena boulot palin même si tu même Aminata moi sinaye Aminata kotali boye Aminata pesa sa microbe parce que selon mon peu faut ba que konamora entre artistes là on faut des peut-être ninginza makutani silibino voilà mais il y a des fois ils ont pende tika moi genre hein pour vie à la réalité où c'est pas ça dans le monde il y a art tu comprends moi si peu qui dit ba Rosa pe na bâtiment ba c'est pela na ye voilà mobali pas Rosa na bâtiment ba c'est pela na ye
il suffit que bino même que tous ça artiste to kumelo nenga mikolo te baneni to ça si ko soke za que moi sinem tazi cop que ya jo moko boy a soutenir a pour aller la momie. Vous comprenez? C'est-à-dire jo il faut avoir un esprit à même moral na momie na ye pour balier radio abatula là so qui pesa momie que aller là net artiste à mobali. Si on momie artiste on a droit à artiste à venir mamba arrêter molara il faut avoir même moral na muninga na jo na ye pour balier likangu ya jo na ye wana là ce que dou esika oyo mabe pesa la nini ekotaka onga soki nazo na autre personne tibala na ebiga na zara na yo un temps to beti 1 mois 2 mois na yo kapeke not yo ebite momi na wana oluba momi na yo kasabeta na ni fulani basara ne théâtre wana mais bango libala na bango pe ya eza yeba na bango libala na bango na minute eza ya cachette ya surtout babiso oyebi ni na réalité na monde art neti babiso oyo na monde ya art eza ba musicien eza ba comédien soki ezalaka na eloko oyo tozalaka na guerre nango mutu nyonso alukaka kaka arracher momi artiste moko boye po abenda ye makambo abenda ye lupemba si alors les gens pensent ceux qui artistes aza soin ya mobali aza soin ala taka danger aza nini c'est mutu asalema mona nyonso Jona so ya mwasi paraît na big so ya mobile mutu asalema mona nyonso mwasi na ye c'est que faut mwasi ni mutu aza makam et pas mwasi pe so ya bazande timo bandingi moko boya betaka ba carton so mutu asala makamo na mobali na ye dodou faut pas luka ba racher yo mobali to ba luka ba racher o momi po ba yibo makam je vous conseille ni ko pesa na bande ko artiste ba collègue que non par rapport à la réalité au tozo passer non parce que côté la ko fatiguer moninga mobali na ba nenga bongo ya facilité non en tout cas ça fait très mal vu que au moni pembo ka soki passe leki ba to comme activité mamabe ozomona parce que mbasu na kala ezaki pour mutu abwakela ngo mutu faut na ba raison moko bo faut za likamo bo ya munene lelo koma na kisasa ta 5000 francs mutu et mona na tebo atuni na ju 5000 francs ngayo so akomona akelikelo mo bo ya ta ba 500 francs parce que mais akalikelo ka peste nde ya faux euro barré yo pe donc il passe les qui trop bat ba communauté mamabe mais si na point peut-être ya rosa l'artiste na bino moko pena asala rabino pe ba bien problème ni on va sur la rater problème ni on c'est faut me kuto ke non ninga ta ba guerre de bokina na ninga ba TV ora ba nini ye ba nini to comprendre que mutu na mutu bazana problème mais roboi qui la ninga malade et ndiye mutu akangisi mutu na mutu abwa ki ninga malade aza mutu malamu mutu aza dama ko boma mutu ara c'est na monde ya art qui mutema mabe makasi ben qui mutema mabe na art donc ils ont cola du jour au jour pas de confiance pas de opesa na ignan on net na gisa so opesa na confiance ata ko na monde art donc mboke comme il faut nga ku dernièrement ton to kekini awa déjà bazo avertinga faut que bana maya komela faut que bana bato na bango faut que bana loka kolia na kemba fo na kisasa na lia bien na ko sauter parce que tu as peur que rouler na nani rumila na nani ba famille pe na ezali mo ndeti mo musika na bando kelia ti après na zongi donc moi masada donc elonga na repesa ka wa toli to mama kamningi bo memele ngwana te artiste na biso to préciser ka ye omoni elonga na linga air mon pe qui est pas ba comédien ba koza na guerre ba na guerre ke ba yoka na rato ba yoka na te mais soki moko na mosusu azu pe da problème le problème le bala mingi za ba matanga akufeli mutu mo proche mutu mo omona pena ke no bango nyonso basani ba cotisation basani ba pe mais to sura ate si ozomona vomi kuteza na taninga za la bongo ke ko ba niveau ya obwa ke la na ba malade biso to yiba artiste bazana na guerre na kisasa ominaka ona oyebela te ona oyebela te ba kuma na niveau wana te quand même komona makambo ne ke comme si va ya système akala oyo ute ko renier ba poison et ni ko renier na système ya bambaso on a kala to vivre système ya ba poison de
siko mbasu ezaka po nini mbasu komi ba modérer ngoka ndé poso ba bi poison za maman eloko moya une flamme okemba moko mais bien super poison c'est pas poison ba 6 mois ba inane zalia kasi te ya ona zolo bato mais mingi na ndenge bato ba tirer rapina poison na kisasa na calcule no mois 2-3 jours ça ni abwaka ya oma mukeno na ninga bambasu na ndenge ba bambasu ba calculer ce qu'on va pour soza pe refaire souffrir muninga okobeta te loko lokolo nazo encourager te okobeta pe lo loboko mais encourager te mais tant il doit comme la calcule yo beta muninga mbasu nesika ta msusu na nzota biso mibali bomi muninga donc exact na kena wana za bablo mo babeta ya ba 3 jours alongwa mamo soza souple te na ko sortir ye tiro da ba jour yo tiro da ba jour net ba bon ba place na blo ba 3 jours au bois qui voilà merci beaucoup donc t'avais ton mbasu ya mutu par exemple oyo te nan pas autobete mbasu mutu non non soit bête que yo tazani comédien théâtre ça son analyse ba comédien voilà merci beaucoup baboni la mission donc comme toujours tazaki na moment où tout passé na ça biso passe pena comme na en tout cas artiste na biso nzamba tande loboko na guérison et que le roi ne le ça la biso bien to boyi to banda otangisa maya miso non on pena maya miso liboso na biso Aminata salama kasi parce que Fox ya mobile ils appellent pas non mabolongo ezalaka toujours na se ezata ya ba distraction te oluka e uti wapi yo pe tom susu moi si o s'attrapaler hein okota panique okoyeba susu nani e uti wapi ba okeluka ba prophète lokuta bokota suba désordre ba ndombrier yo okota ba distraction c'est le moment pour toi peut-être ya roguma mabolongo ya rosenga mawanza melikolo ya John ayo mawanza melikolo artiste na biso et puis à ça le traitement na po na gisasa na yebi ke ba traiter pe malade wana makasi kwa bato ba boka pe ba traiter ngo ba traiter malade na makasi bazana gisasa ke yele kanango voilà lobito na to beta lisom ça biso bien on a encore besoin de notre artiste Mabidi voilà merci beaucoup papa ya samba de retour à scène ya samba Elisi Boy de retour à scène bisayo scandale bamo ya sila bisalu ayeko bimisa soso ya samba na katsanzunzi mama na créativité à film ok face à face ya samba na ya sila alors film sili ya samba alobi lo chochoazui na sila bisalu na SB et puis c'est sous ma pala so par rapport ya créativité ya sila za nango ko kundola omonono ndeni parce que bito bimisa ya samba vision ya sila par rapport ya ba collègue ne baptisé monondé bon nga eza soki likanisi neti ya bien de Christ Bango voilà eza likanisi mo ya soutenir tu vois un peu parce que eza na artiste belé baza na talent oyo ke ba za ina succès mais baza suna succès voilà vu déjà ya calculer ba tuloko ndeti ba artiste lo ndeti ba samba wana ils ont makanisa bien na mona pas donc ça qui le quoi vena biso lule et ça la qui ba tout bien moni ba vena biso ba masasu ba vena biso pe ça doit venir na kala wana ko donc ça ba ngo pepe ça ba tout ba image moko boy et ça visionnaire ça fait du plaisir moni lelo oyo ba kameko makasi po ani c'est bien ba jeune faut ba bima c'est bien pe ba tout faut ba tout chose pe faut ba faire face pour tout le monde a pe babiloni mususu ouais mais faut toujours qu'on a appelé moi mouké. On dit en français, il y a des fois reculer pour bien sauter. Voilà. Et ça dans mon projet est bien. En tout cas, SB, na calcul on a déjà c'est bon pour les lots. Et comment pour tourner pas ici là, et comment problème. Pour tourner pas belle vie, et comment problème. Voilà. Surtout na bateau plus loin. Au bassin le rwandais ba yebanité. Hein? Et ça va gêner belé bazan pe na batala mais et puis ça va passe ya ko taton tout suite. SB, c'est au côté Bela. Voilà. Pour nini, système est à moi coincé. Mais déjà, il calcule un peu tout moi au bazala, au bazong en net sans actualité. Et ça va bien. Et ça va bien. Ya samba les kine émission, ya samba abimisi bablo moko. Ya samba lobby na décor. Décor à l'écart de la télé, l'oba va te mener à doubler ya groupe Simba.
ba doubler ya groupe Simba na ndene na bato presque groupe Simba mtesali ezokanga monde ya théâtre lelo. Alors ça veut dire que non bato nyonso tout oyo ya théâtre mingi ba doubler ya bato oyo baza ko calmer rôle mingi. Au monde biso tozala bwena art to na théâtre mutom tazaka na munoko na mais esale linde. Voilà. Ya munoko ango. Est-ce que tala ya samba boy o raisonner nani? C'est pas ya samba. Nani imagine moi caché ya artiste samba ils ont caché avec Gaou. Voilà bien la logique PPMB. Voilà. Samba peni zara Vegaou. Voilà. Et puis décor yemo pe zara rappel lava. Côté décor lava. Lava. Squat qui m'a on a moni na mo ba langage na bambangu. Pour lava qui na bambangu leader. Ya samba leader lava na plus au mode zigo zali. Ya samba kana décor bi décor so mikolo ba suma be artiste na TV au bétail. Ma be artiste to ma be na yemo. Ma be artiste parce que c'est peut-être façon décor à l'obile artiste. Ti ya Samba a profité peut-être que le ben décor bon pour décor à bétail. Mike il a dit chez tout un manquable artiste comédien nyons en général ya Gisasa Mobimba. A wuta ke pia poto aye pe na Gisasa ve Samba qui dans le geta bété poa. Mike il a dit chez ça c'est pardon. Ah mais si comme tant c'est pardon bien sûr mais ça il dans retard soit il ça faut la sauce dans na kanda. A maintenant Mike après ma bolimbi c'est oya après ah non va tra bloquer wana zon pas va tra bloquer wana pour décor pe pour mon épée après mobile parce que on va que no décor na eh ba ko bundate mais qui dit ba que no va ça mobile ba ko na niveau de bundate on comprend pas moi mon que soit betu mon col tu me si la no quitter obi chacun de nous temps ya na TV il suffit qu'on za mayele aza libre ya ko il y a retenir ba propos ya moni par rapport à l'observation ya ça dit quoi est-ce que c'est que non ya samba lobi que non bela artiste ba za na kongwana mingi ba bo jouer c'est vrai ou faux mais yo yebite que artiste belé bazana ki ça na ba bo jouer ah ils ont senga ka que non bo bimisa samba mutema mabe to alobi mabe te mais réalité alobi nem na vérité oh papa ba artiste belé bazaki na succès ba na talenté. Ah, mais oui! Venez à Samba Lobina, bien, Lobina est vérité. Où est-ce que ça dérange? C'est lui qui se sent piqué qu'on est la fête. Son abato va beau jouer. Bah, quoi qu'on croit, bah, son mot comme t'as répondre de Samba. C'est beau jouer. Parce que son mot t'as beau jouer. Bon, à quoi non, il y a que non, on a boué. Dans parmi, bah, très beau jouer. Tu vois, alors répondre, soit comme t'as répondre à beau jouer. Oh, c'est oui, Pika qui a bien faire. Ya samba lobi que non, bela Baptiste ndio bomona bango ya mibali. Baya ya te pona luka basi. Ya basi baya te pona luka mibali. Mais effectivement, parce que mais je vous dis ce qui est vrai pas. Et mêlé ba na prédisposition té. L'art en définition, c'est la prédisposition innée. Et mêlé ba ebi ko jouer té ba mambo jouer pe zala pona bango té. Attends Angola awa surtout que tout Angola sur le biso ça la ki yungulu tu vas se retrouver pour ta tu vas se retrouver ta 6 personnes anga Angola na boyi na ngai pona ya baby samboko nazo kosa yote momu ko na ko ya bato ba bi ko jouer ba Angola bato ba bi ko jouer te na Gisasa baza tala eza na ba groupe mususu ba simanda ko wana hotel ba bactère mususu bon on dit bon jouer oh tu vas aimer ngana bige na batana biso banini ton tozo ça banini so tozali na ba nama na bogare conscient tozali na ba masala ba ZBD tozali na ba Alain 30 minutes tozali na ba oh mais biso mais bana mai pena bo jouer boy mais danger mais ba bimate vous comprenez donc facteur ko bimeza na mamba talenté net ça qui ça il y a bisanga que non oza par exemple cousin ya Alpha Bokoli ndaza yi producteur ndaza producteur bongo oza cousin ya Alpha Bokoli oye bo jouer te ceux qui abi yem to chamo na je asa besoin full la temps sous cousin na obligé hein na bien na roba mon artiste nyonso temps sous baza na ro choquer pe bato o ba na poto c'est 100% tous attendent 10% de baye bo jouer. Ah, yeah.
Ata 10% quand ils vont jouer, 90% vont jouer. Mais, chance, facteur chance, Natawana, mon ami qui l'a monica, non, je rentre, mais. Allez, Cody, nous c'est que, Somi Bilamba, à quoi peut jouer. Ça lui fait combo. Mais il va ça la combo, bana talent. Parce que Samba kosi na place ni na Samba kosi na likamuni. Gampo te Samba. Olobi bima mamba solo. Ebele ba bo jouer te me bana combo. Voilà, ebele ba bi ko jouer te ebele bana combo. Mais so abi abeta nani, yelo ngana opexé ndeka ve. Ko beta petition nani décor te. Ils allons rendre temps sur moi. Le quoi déjà jouer en style déjà rolobande ti mo ebele. Il y a autant sur les canaux na maloba mais so boza pe na ba contact moi mon appel de fait par artiste de comédien so moni ngona les canaux temps sur ah oza ni me honnête o binga epe o les gars émission yo les canaux les sous o matara sur actualité ah petit boyo soli bon ndeni na TV yo monte ko soli o mabe yo sko manquer ba respect les canaux TV rapide yo mo démentir ba bloc on a pese nga bolimbis. Yo ambiaka baza ozolo maman yo ozolo baona na biso maman les arabes bobongisi biso pe toyebi na biso voilà merci beaucoup ba abonné na biso zaki ka analyse leka to mesana ko kenna na système a pembe na pembe a raté to kota meto bima na biso yaka pona ofinga te voilà a pena to ka sa micro to finga na biso te to solo la ande maintenant c'est pe ande ka mingi pour moi bah j'aime na bino ça la bien voilà commentaire na bino ça la biso va bien surtout n'aime te comment partager et ça m'a bien fort au bon mot de maloba papa un mot par rapport à l'émission pour le message particulier papa vraiment merci na sepel na bandeko nyonso oyo balandaka biso na pesi bino bambote nyonso esika besoin mibino so vous avez besoin de contact nanga de Chris Chibangu a osunga che numéro izana ngoka wana obengi na numéro apesa no numéro Mizgel voilà tout bien na rato sola après ça la rappelle bien mais ngana ça la peut bon prochainement peut-être une analyse au Rolanda to ba nento solongo na pe simbote bongo na mama di mama Maria Fina béton merci na c'est peleka na nzembo kayaki nzembo ne sera bien fort nzembo na beta ngona suka merci beaucoup na pe si bongo mbote epa ya boss Michel Chako pesi mbote pa ya mama Julie mama Dembo ma tante na pesi mbote bongo pa ya Cross Mbiavanga e ya caméra na pesi mbote pa ya petit mo bozo tala nga bule na obwaka ete na pesi mbote pa ya Gel la diva na pesi mbote pa ya bébé na biso kitoko ami afile oti yamu na pesi mbote sigezo mie na pesi mbote pa ya Laetitia Vita na pesi mbote pa ya le boss Modogo Visor na pesi mbote pa ya Roby Visor aigle Roby Visor soki bosalema ba bien nga pe na continuera osala makambu ya bien voilà merci beaucoup merci à mama Dima Maria Fina béton merci à mon vieux Honoré Mwanza passeport rouge c'était Moïse za petit nae et ça la ka bien nenge to kende idéologie ngo ka vie ça la ka et ça pepele bango kuna mteme ça merci beaucoup na bino nyonso to boko commenter l'émission merci pende ça la biso bien na sima caméra cross bien et ça la biso va bien pour boulongo ekende ba pepele et ça biso va bien mais si on a commis awa si on a cheboye na ka awa yo na yo kuna ye alika mais aura dembe ya sikoyo système to na ngo mikolo de Chris Chibangu voilà senga na nzambe ya kolisa yo ya solo ko senga na nzambe to leka muninga na mulai aye nzema ngo yango eye mama di mama Maria Fina kanisa kangai kanisa kangai mama na bokonzi Maya Beton Fina kanisa kangai ngayo kanisa kangai ngape na makambo nyonso na bakoyemba pe zao
Kanisa Kangai, maman ya fille na béton. À la prochaine.